Ya Jani nangana lingaka yo minge bono salika boye ya Jani tozo lela ya Jani ya Jani sokenga makasi motema bwayo nakolela yo nakotikate Jani nakolela yo nakotikate anga Jani wele nakolela yo anga Jani wele nakolela yo ya Jani atikinga na nanye nakolela yo ya Jani wele nakolela yo akwalingaka ngate nakolela yo depoza ina ngaye nakolela yo anga alinga ngate nakolela yo 2 minutes ina ngaye nakolela yo papa bazali papa masu kuti kolobate akoloba papa masu ya masumu chikana yo kombo na ye yelo bete yespeke ya na yaza alingaka kaya rebele nduta biso za nduta te nduta ne tika bomba ya gola nazo pekisa nzabebe c'est là le problème hein c'est là le problème ya gola umone flair mais quand même au TN ya gola nali babordi est sauté babordi le gola o bande ko beta on na beso uti kende dikaso ça te ba pekisi to kunda yaya na uti turki to kunda yaya yaya na ye noko nanga to kunda yaya noko je te sali alika lelo kwa je te sali makasi abi ya gola ba ko boma ngala biso na lebisa ya mayo na émission à chaque fois ya mayo ça la passe mon beau frère mayo ah ça pas frère non bango moko focus na matanga balongoli faux parce que kana fi foki si basika sina ki batikali focus basipima ki amo ezo place kuna te e konsoate bango wana ba bushi be ba ko fonda ki meteke panda makambo ezali o nyoso zo sa nete ba chef prise bazozela makambo esila baya makasi bana babe bana mambi babisombele na réseau makasi bozana ka toujours ka koluka makambo esika makambo ezate ata ba otanga ba commenter ka biloba bolingi biloba bon ndé na kumisi nzambe ndenge ya jana kufi si 60 ans na pe si place te na lobby tikanga bon yasi lazana Suisse matangeza na Paris yasi la akele po ya yemo ko pe mate azana belle famille ba ko préparer libala sikoyo papa il faut accorder que maman kende matanga na papa accorder yende c'est papa accorder aboya olibo so bando ya na ye eza makambo ya sal nini yo mona kité to ngana bimi belle famille fanda kina ba semeki ya gola on t'encourage ba ça qui dîner na Suisse oui mona ki belle famille papa ya paps oui ba yaya baleki na zala kiwana aza femme celte aza mwasi ya mutu donc faut senga permission mais oui yo est-ce que yo komi matanga OK ça papa yeba on komi femme celte mwasi ya mais laissez-moi battre ma casse Jani azobela zoyoka pasi bakomele biso banondi maria Jani azobela baoteleka na misu ya bosika aujourd'hui ya Jani était mort regardez comment les gens venus pour soutenir la matanga ya Jani bazolela makasi moko na tala zolela petite beauté nzambe nzotongo mpe makasi nzotongo mpe kitoko te nzotonga koto wana koya makasi na komisi tata bonzambe bwa biso pourquoi parce que banile bato bakende te engai koto est-ce que ça va la sauce ça plaît et ça biso décor moye bakati bato bakende te balobi boye motema bwa bato baza kuna bandimi ete baakompane konge yana na bango ya Denis ya Nyankeo mama ya banebele bosangisi bwa libota il a dit c'est sûr 15 acteurs comédiens ba wuta na matanga na poto baya na yango
Nathalie kuna ba benga de ko na poto nazoya hein o da benga nazoya oko kendeli susu te ozui kombo nanga ayoki yango te na buku ya poto. Et voilà, bonjour, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne Bolokoko officielle. Merci beaucoup de la confiance que vous avez vous salarabso. Vous continuez toujours que ça de confiance, vous continuez toujours que ça abonner, que liker, commenter vraiment. En tout cas, Léon a un plaisir à Yambela Bino Bishop Gimboma, Moto Nanzambi, Toara na Moto Rolelaya Jani Fay. En tout cas, Molimo Naye Epema na Kim Torosola Masolo Mwaming na Bishop Gimboma. Matanga eko lega ndenge nini parce que toko kana matanga on peut sombele kuna toyoki o avant qu'on rebima faut la brine a signé mais bato musuba lobi pourquoi ka la brine a ki signé mais en tout cas to reçoit pas mbebe na Bishop Gimbo mo ba ka moto na nzamba ya kaseke actualité de Moutou et Bengakaï. Voilà. Sans plus tarder, là je dis un grand merci. Les bons dieux, tous à bonne santé. Il faut toujours te remercier les bons dieux. Et bonjour Naïmoko, Dorcas Boloko, la patronne à chaîne. Et bonjour Nabaï Toubangara, Natacha Boto. Bonjour na Maman Zozo na Ende, président Yoshua. Et bonjour, bonsoir na Babakou. Tout vraiment, boza de partout où vous êtes, Bakou ya Rolanda Bisso. Na moment où, merci na mon caméraman Roméo, il mange pro dans la même idée. On représentera déjà caméra Nemba. Bishop Gimboma. Là, j'ai dit bonjour, Motonan Nzambe. Bonjour, Natacha Boyoto. Bonjour, Naboloko. Bonjour, Roméo. Bonjour, Nabatou Bazuli Bakou. Yakolanda, Bissot Lelo. Nous sommes à bon cœur avec vous. Français. On a récupéré. Nous sommes à bon cœur avec vous. Je récupérais des choses que je passais hier. Aujourd'hui, je dois annoncer de bonnes choses. Je salue le Zoumatumba. Il passe à de moi-même aujourd'hui. Ça fait la caille. Zoumati Katolo Bela Makambo. Donc merci beaucoup na maman li mama la patronne na Maria fina beto kilo ba maman et grand merci na fafa de ma même tata pambola yo ba tutu ba suli ba ko landa bisolo ya Isabelle de moi même ya Isabelle Mandanga tata pambola yo oui mon dimasika tata polisa mutema boyo merci na massa na tout bo na France Sénégal Cameroun tina Togo na zubatu ba bike Bishop tu parles bien ba je t'aime je t'aime. Je t'aime. C'est ça le mabé. Mon content le bin nga je t'aime c'est quand nga photo tant nga bois qui photo bana mo elongi ya mutu mo boy. On se fait dans na qui passe na mutema. Na nga mo mbala bana nga je t'aime te s'il te plaît. Moi mbala m'dai. S'il te plaît hein. S'il te plaît. S'il te plaît. Bo pota buzo ba bo pota ya ngaite. Elles sont je t'aime. Ah voilà, je t'aime. Voilà, vous pèsez bateau, vous pèsez ma je t'aime voilà. Chez moi tu fais gaffe. Cuidado. Voilà pour tirer. Na quel sibino. Faites attention. OK. Toujours sur la biso. Comme la moto tout le la kaya chani. Bon les liens nous boire makasi bon. Te ya au moni il y a des gens ba comprendre makambo te. Est-ce que tes fleurs ezala ngani ngani donc Roméo faut zoyer Roméo omoni oyo eza basé Weston ya coco je salue Maria Fina Béton ya Fina merci beaucoup tozalaka na bato balingaka biso bien habillé muso amona yoka na polona zuma amona ko ozangi teni nzoka toya na bateni moment oyo eza moment kolobela teni te ya kolobela bafaire tosala la gaya chani ya jani pandata moulaye à Tiki Bicho quand ils en France hier c'était prévu que Nazala en France hier fait Nazala en France moi mon qui côté na visa nanga na compagnie te bato baza ko bandoki visa nanga bimi nazo se préparer na que France pour bato na compagnie te ce qui mutanya ko telinga visa bandoki yo tant to obongisa makambo bandoki yo balanela makambo visa nanga na yebisi bino ba musicien bazo voyager bazo bakebake voyage bo sa bango lokote to ezo comme na tout nanga na voyager bandoki yo ba ndiko tse ba misu yambo invité no finanga oui bon invité là s'il te plaît
nazaka likambo na moto te tozolela ya jani bandoko France c'était pour venir ya poto accompagner corps ya na Kisasa. Merci beaucoup bomoni yango merci. Nous sommes avec Yagola. C'est ça, c'est ça. Yagola, il n'a pas passé pour là. C'était pour que oui. C'était pour que n'a voyagé. Malika Bandoki. Mais Bishop, tout son nom. Bandoki yo. Tout son nom que Bishop. Au soleil qui n'a les qui no Yagola. Vous pensez que Toli, vous venez matoi. Yagola. Azaleki oyo. Ngana Yasil aso yana biso. Yagola. Aza mwana tata mwasi Yagola senga kasa makambo asalaki. Pourquoi? Parce que nazo elisa yo parce que il faut ça la makambo wana po ba comprendre la famille to apena batemi ya mitu important makasi Yagola akapaba otika na soutien na kaleso je te dis na lobby. Est-ce que Yasi la té à Binobo? Yasi la me dit à moi le bishop tout ce que ya fait il faut quoi accepter. Attention ya Yagola nini ya na yaza alingaka kaya rebele nduta biso za nduta te nduta ne tika bomba Yagola nazo pekisa Est-ce qu'il a la problème Est-ce qu'il a la problème Yagola mon frère. Mais quand même, au TN, il y a Yagola. Nani Babordi est sauté. Babordi le Gola. Oh, bandé ko beta. Naza na kipesi. Naza na te ba petit si to kunda yaya. Na uti Turki. To kunda yaya. Papito yaya na yeno konanga. Voilà. To kunda yaya. Mayo. Je te salue. Ya mayo. Aligalo kwana je te salue makasi. Abi Yagola ba ko boma ngala. Babordi na ya mayo na émission. À chaque fois ya mayo. Mon beau frère mayo. Ah, ça pas frère non. Ah, ya na moi si mobile ya na. Ah non, on aura le cas moi. Ya mayo. Ya mayo za moteki Ya mayo za mono. Moteki. Omoni. Ode meza. Nini? Côté kuna bazala banoko to moni ono konanga. Voilà. Bango kuna za ko simbi moyo ko minda ndaku moko. Zeme chebe ya mbangu likolo wato ngole lamba. Akomonoko. Siko ya sila ya sumata. Mona kazi. Babia sila zate. Yoko no question na. Babia sila obo ke matanga na poto parce que bazaka na relation malamu tena bandeko ba na poto yango ekinzi. Zela na répondre noko. Mais calme. Ya sila. Ki ba ko mona. Ah Jésus. Ya sila zana Suisse. Matangeza na Paris. Yasila akele po ya yemo kopé maté azana belle famille. OK. Pas pour préparer libala. Sikoyo papa il faut accorder que maman kende matanga. Non papa accorder. Yéli. C'est papa accorder. Aboya. Olibo so bandoko ya na ye. Eza makambo ya sal nini. Yo mona kité to ngana bimi belle famille fanda kina ba semeki Yagola on t'encourage parce qu'il dîner na Suisse. Oui. Mona ki belle famille papa ya paps. Oui. Ba yaya baleki na Zala kiwana. Aza femme celte. Aza moisi ya mutu. Donc faut senga permission. Mais oui, yo est-ce que yo komi matanga OK ça papa yeba. On komi femme celte moisi ya. Mais laissez-moi battre ma casse. Ils ont les étés. Mais femme celte na poto bazula mbongo na yoka. Ozoyoka. Na yoka. Ba jani est marié mais ba traiter que des noms mais saine. Femme celte na poto bazula mbongo. Akufi. Ya Maxi, merci. Ba femme celte nyosa kisasa. Bokende poto ba ngopesela mbongo ba yebisinga bongo. So za celte na poto ba pesa mbongo. C'est-à-dire quoi? Makambo leki na nga lobi. C'est très capital. Il faut pas tu vas comprendre. Le bana ma c'est l'homme de Dieu. Ah, c'est l'homme de Dieu. Ça fait zuma. Ah kai. Ya jani na lingaka yo minge. Bono salinga boye ya jani. Tozolela ya jani. Ya jani shokenga makasi. Motema boyo. Nakolela yo. Nakotikate jani. Nakolela yo. Nakotikate anga jani wele. Nakolela yo. Anga jani wele. Nakolela yo. Ya jani atikinga na nanye. Nakolela yo. Ya jani wele.
nakolela yo abalingaka ngate nakolela yo tepoza ina ngaye nakolela yo anga alinga ngate nakolela yo debilita ina ngaye nakolela yo papa Masu eye kuti kolobate akoloba papa Masu ya masumu chikana yo kombo na ye yelo bete tokata te oye mambo sala yelo bete anga ya janye nakolela yo anga ya janye nakolela yo toza focus na nini na matanga na mamutu bomo na matanga bango moko focus na matanga balongoli fo batikaka na fi foki si bazika sina ki batikali focus basipimaki yango ezo place kuna te ekozwa te bango wana baba babushi be bakofanda kimia teke panda makambo ezali oyo nyonso ozosala ete batie prise bazozela makambo esila baya makasi bana babe bana mambi babisombele na réseau makasi bozana kaka toujours kaka koluka makambo esika makambo eza te ata baotanga bakoma te kaka bilobaloba bolingi bilobaloba nakumisi nzambe ndenge yeja nakufi si 60 wana mpe ezwi place te nalobi tikanga bonga na simbi tikanga ezwi place nakolela yo nakotika te jani nakolela yo nakotika te jani anga jani wele nakolela yo nanga jani wele nakolela yo ya jana tikinga na nanye nakolela yo ya jana tikinga na nanye tokolela yo abakuki nanga tolela jani ayanga tolela jani anga jani wele nakolela yo jana tikinga na nanye nje muna okelela ya jani yango tina matanga muta pekisanga te je suis touché j'étais touché maman yoke loko yo ya jani azobela azoyoka pasi bakomele biso banondima ya jani azobela baoteleka na misu ya bosika aujourd'hui ya jani était mort regardez comment les gens venus pour soutenir la matanga ya jani bazolela makasi moko na tala azolela petite beauté nzambe nzotongo mpe makasi nzotongo mpe kitoko te olokoko tikala fandalaka te bolinga bayamba ye boyambinga na pasi na motema. Mais Bishop tout son nom likambo ya faire ya délégation est-ce que batelemika na décision na bato babongisa bakende kozwa accord to programme échange en tout cas to changer programme koto wana na koya makasi na komisi tata bonzambe bwa biso pourquoi parce que banile bato bakende te engai koto na est-ce que ça va la zone ça plaît et ça biso décor moi bakati bato bakende te balobi boye motema bwa bato baza kuna bandimi ete baakompane konge yana na bango ya Denis ya Nyankeo mama ya bana ebele bosangisi bwa libota il a dit c'est sûr 15 acteurs comédiens bauta na matanga na poto baya na yango Nathalie kuna babenga ide akona poto nazoya o dia benga nazoya oko kende lisusu te ozwi kombo nanga ayoki yango te na buku ya poto ayoki yango te na buku ya poto oko kende lisusu poto wana te botika bato baza na poto ba na ko OK c'est moi ba ko beta makie en tout cas ya Denis atali ami oyo okima oyo kuta kenda poto kala oyo baboya kilufu poto bakende abi te totika kaka bato baza kuna baya poto zoboya nini okokende poto okomi
kuna okutani na la brune de et quand la chopo na yo la brune de za makasi ke natala visa na ngai ya passeport na kambadi la brune de azazela la ba comédien la fille qui dérange la brune dérange les gens attention attention je dis attention attention à la brune 2 la brune 2 il a besoin de faire une hypertension Yasamel basi nyonso o bazo nyoko la mibali bala brune Bobima Yasami nanga, Yasami papa, Yasami je t'aime. Tu as fait de bonnes missions. Yasami que vous voyez là. Yasami tata pamboulayo. Yasami azole la motema buanga et tout Sami. Tango na moni Yasami la motema buanga et beti libaku. Na bandiko le la mwa mkie. Na bi makambo Yasami azobi misa. Et tout motema buanga. C'est-à-dire quoi? Yasami azalaki na susi makasi ya Jani. Nakolela yo, nakotika te Jani. Nakolela yo, nakotika te anga Jani wele. Nakolela yo, ya Jana tikinga na nanye. Nakolela yo, anga Jani wele. Nakolela yo, nakolela yo, nakotikate Jani, ya Jani. Azoksi motema. Motema bwanga yo kipasi, motema na ngai. Ekumisa yo, nakende wapi soki na yote. Tango motema ekomaka na suka. Yo pesa kangaye ya no mama. Atana moni. Nzeleza molili nakobanga molila nzela te hotele misaka makolo nangae esika basusu bazinda mama ya janani ndeli awa lelo na kolela ya jani mama na ukapati mais bishop to sono likambo bakubako otema na ukameza ndenge ko bwanga ko na minute oyo eza na maboko ya la police. C'était prévu bazongi si biso corps mardi à lobby. Soki bazongi si biso corps. Et yena maboko na biso ndeso to kokoma ko saba démarche ko luka moyen na Kisasa. Na zone disabino ba komde Kisasa. Bota bandinga ba komide ya poto ndenge bazolela ya Jani. Baleli ya Jani na ordre. Baleli ya Jani na kobenda na te. Na yoki te mutu moka su muninga pesa mabe. Na yoki te mutu moka bokeli muninga jeto. Na yoki pete batie muninga musapi. Na yoki te. Est-ce que matanga pesa na? Kuna po sakana bato yo. Ba matanga koma kermesse. Na moni baninga na poto libanda bafandi te basoma batembo na bachirbo. Mais bino awa na Jakarta watamilanga ba skol. Libanda bozo ko funda ko fueta yango muninga na ndako malib. Boza pe na souci. OK. Boza na souci wana. Somba mai tena se fukuta mai. Na remarqué na matanga ya Jani. Esika bato bazolala wana. Diamba milinga lokwa lufelo. Na kotuta. Eloko mpe poti kuna matanga. Ya. Milinga diamba kei na kwa na lufelo. Na tuli bango question. Ye ya Jani ngo zaki diambe. Ko mbele je mama kasi boyi. Mama, ni na ngako? Na saloni. Mishi mabibu ni. No so that. Utanga mabibu. Na tolo mabibu ndeni. Mamudo ndozo loba esala nga mutu passe. Komela muninga diama makasi bongo likambango nini? Nini ya Jani asali bino? Bola na exemple batu ba na poto bazolela ya Jani bien. Soki na remarqué yo. Na diamba to na cigarette na koya mama asala loboko na yo. Gomero pesi ciseaux cap.
tolongola mosapi wana otikalaka bongo bazolivele biso corps abetola corps ya kisasa donc corps ya kisasa organisation pe ya biso eza plus que batapoto. Mais est-ce que contribution continue ka pour maman dati contribution eza nango na ndenga mike mais ya munene maman de asali contribution eza kaka moi flair moi nim pona suka masolo nayebi ke batu mi bapanzanaka bakeko luka pasi bakomelela masanga bazoninga makore ya po bamela masanga makasi oya kolangwa na matanga ya jani attention tokoyokala te ata na mbongo nongo mela me kolangwa te ya jani zambi nazosala baémission ngo nasala nazokokana nga kutu te kotala mama ya jani modele akolela bishop ekosala na ndenge nini ezosala nga pasi makasi ya jani azalaki aime pa bato ya jani alingamaki mingi pa bato ya jani azalaki cœur ouvert akangela moto porte te ya jani azwa bato ebele komema bango na njonji même ye binel so bina so nyonso wana ya ye ya jana simba na loboko tina njonjingi à l'époque kozo mutu koyenda na njonjingi za kwa YouTube te eza kwa YouTube te eza facilité ba mono na njonjingi otourner pe na jani to julu otourner na po to tourner na ya sami mokili mais fozala ko tourner na bato abongo fozala o tourner na fio tingomba au tourné José de Londres. Voilà, mais faut zala. Na ba sida bilé le faut zala à l'époque. Mais le long de YouTube permet de tout tourner. Voilà. Je comprends. Donc au moins on va changement et quoi tapenda. Merci. Ma caméra belé changer. Donc topé ça merci na YouTube. Pena bato ba pesi bato accès ya koya ko sama mba sala. Mais sombele o ekoleka na matanga to éviter pourquoi chaque fois soka comédie kofi surtout côté mbongo parce que sombele bende kota kwa ke chic shop loyenge na ANTPC bo kanizati ba bomana bo bomana tibo ta solution nani gamba lo bate non azaka la poste ya jani ba bomana timu ko ba solution so la solution te to ko yate velo bo wela katezani mutu ya kufi bo wela ni pourcentage bo mona on est pas ibenge oh bo muzo makasi boy bo sa makambo si to panzani kolanda badira gabi alobi siècle na ngadia ba sele ya jani waye talibango na okota kana bango te toloba makambo important soki ba bomonaka soki ba swanaka soki ba jotanaka etali bango mais ngai lo mona yebi ke ya jani azaka na chic shop lo yenge tia kenda ki poto le reste makambo na nyonso etali bisote makambo bi maka so mutakufi etali wale etali bango na nicho yo o c'est important ko wela corps e utakuna e ya bakunda ya jani point ba to landa makambo mike za na CCCC atiki bana atiki famille pour moi na idée nanga na dimutema wala monga na za nango ezake soki mbongo monani boso malupon pona bana wana tetele mo bisu bai nakei bazo zelanga bana ekokiti non to sisi to kata biso bende ekokiti bwana ekokiti minute te to ba bazo zelanga bana na okili eta que chef de famille bazo zelanga ke matanga aoyate ayete point aya na ete mona bata faya na ye pourquoi te ya ngala linga fana te ngala linga fana na ya lele mbaine kuna botika fana ko kano bazo kana mwa bazo kate sukiri ba kate kabelo na ye fanda na la puine fanda pinta fanda la puine fanda lila mbali kuna swata mala poto mais présence yasi des important yasi la aya tazaka yasi ba o ba zoya ba ba komedi mama nini nangai nini nangai o ya mbinga ziko ko nini na ndenge nini yasi la soka ya jana la muki uza be jantina yasi la ngoko aseni nini nango mona bato présence ni otika biloko mama to sura masoro benga tika ya sila fa na kimia ba komedo bazoya o bazape batuti babi batu na na jana après siko et bon cela c'est la ya jana la muki te yemi ça ya sila ya jana la muki c'est que ya sila nem dans la star ko le gaba o bazoya bravo ya sila boya bisu bai. En tout cas, merci beaucoup Bishop Gimboma. Ok, réunion hein. La réunion. En tout cas, merci beaucoup de abonner à Bolokoko officiel. Merci beaucoup pour continuer toujours à s'abonner.
ko liker, ko commenter to aka na moto ko lela ya Jani vraiment moli mono epema na ki me biso ana Bolokoko officiel toza de cœur na famille biologique nous toza pe de cœur na artiste et tout to ko lela mbile tela partout le mbile télé ba comédien l'obto éviter écouter là et pas y a en tout cas la famille na le bara chaque fois le cambo yo ma tout le monde na réseaux sociaux et ça va sujet de mon cœur mais beaucoup plus était arabiso donc moni moi beba mo be komate ye azui zo de leçon parce que biso tout toza ba le kinzela biso tout ça la mabe mutol bagaza aza mo yenge ben ana se mo vraiment azati merci beaucoup na Bolokoko depuis quelque part donc as Bolokoko merci beaucoup na famille na famille Boto merci encore na mon cameraman Roméo merci na abonné tout ya Bolokoko officiel vous allez toujours branché awa actualité tout ba programme tout toza maté to ya ko informer parce que contraire biso les akaka biso to ça la boulot bino pe beaucoup ko partager les émissions beaucoup continuer toujours ko aimer ko commenter ko ça la biso kito alors soli kolonza bazongité to zo maso de va itando ke to ya to ko sola na actualité oyo et koko tepso je vous aime.